Aye mama oyo ayebi kofana na bana mama malamu tala evandeli na ye mwasi ya motema pembe maboko pembe la reine Nzinga mama oyo ayebi kosolola balobi to s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki orate etali yo o na yokaki te o na monaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine Nzinga. Coucou, bambote na biso, eza bongo wabino la reine Nzinga, mwasi makasi mulie vencedora, mwasi oyo alongaka bitumba. Bon, ba minanga, na bandi pa bozali, boza deja akosepela. Boza akosepela po ete, la reine Nzinga ayaka vraiment na masolo, ya pa mpamba te. La reine Nzinga soki abimi, c'est que vraiment likambo ezali po ete asolola, et pa ba fidèle, ya la reine Nzinga TV. Pona ko bandana liso na biso bien conseil o la reine Nzinga memeli biso eza no boye na ko rappeler bino eloko moko la reine Nzinga mikolo yo aye mabe vraiment pona concernant problème o etali ba santé na biso po problème o ya ba santé na biso comme tel lo bamaka penza mingi te yango siko mulie vencedora aye siko nde tolobaki na mai ya sika po ete biso mo tozomona ke ba maladi ekomi tellement ebele banzoto na biso eza lisu ndenge vraiment toyebelaka banzoto oyo te banzoto na biso ekomi vraiment na ba problème tokomi kobela bela ba maladi ndenge na ndenge po soki la reine Nzinga lobi ke abando tanga ba maladi oyo ekomi kotungisa biso na banzoto toko kotana pe tongo awa nzoto moko ndeka bozomona banzoto na biso boye me ba maladi ekomi ebele mutu nyonso akomi na problème ya problème ya tension stomac nini eza ebele na kotanga ba kombo ya ba maladi oyo te banzoto na biso vraiment otuna mutu boyo ngai koto yo passe otuna koto yo onga boye passe donc mutu nyonso aza na problème na ye o etali santé yango na la reine Nzinga ye vraiment na mai ya sika la reine Nzinga ye po ete azongisa sikoyo batu vraiment na nzela esika oyo tozoyeba te la reine Nzinga akomi kozongisa sikoyo batu na nzela po ete biso ne toza boye toyeba vraiment ke santé na biso totika kopesa ba docteur ba misala ebele toboyi te ba docteur eza musala na bango po ete bango nde bazo traiter biso tango beli okepa docteur apesi yo traitement mais ekozala pe malamu mingi tosungaka bango po mo ba docteur bazomona bazosuka mayele okokende kuna yebisi bango esika opasi docteur na batatali apesi yo kisi tango okoma na ndako problème yango ezosila te omona pena pake ya bakisi apesi yo meli problème yango ezosila kaka te ozongisi pa docteur mo ba docteur na biso vraiment ekomi vraiment kosala bango vraiment pasi po ete maye na bango pe esukaka nde tomona ba docteur na biso maye na bango pe esukaka yango na siko mulie vencedor alobi te na vandi vraiment na 8 ans ya ko raisonner nga abi non oyo ngai nazosala pourquoi na lakisa ngo baninga na ngai te na bandi bino bozomona mwa muke la reine Nzinga bon tozosala makambo wana ezaka te ke poto diminuer non ezaka poto diminuer te okoki kozala na yo pe oza munene mais kati ya nzoto na yo oza pe na santé ya malamu eza pe na mutu mususu aza mukie kati ya nzoto na ye aza lisu bien te akomi ko bilo malade ebele kati na nzoto etondani wana siko la reine Nzinga ye pona kolakisa bino ke ezaka te ke poto sala ba régime to konda ponini tango to konda to bi pe ke nde na komo konda boye na komi na santé ya bien non la reine Nzinga azomemela bino ba légumes na ba fruits ba fruits wana azomemela bino eza po ete bosala ndenge nga mulie vencedora nazolakisa pe baninga na ngai na kondima te ke eloko oyo nasali ndenge ezaka bato mosusu asali eloko wana akomi soko ndenge nini akomi na esengo abelaka lisusu te nzoto ekomi ye bien nsima nango akomi kochola baninga nga kutu boye nga aza lokola bino te nga la reine Nzinga nazala makambo wana te nga nacholaka mutu te ngai oyo na bandi yango nde bomoni nga ba recette na nga nazosala wana nakomi kosala bongo
na komi vraiment kosala bongo na bandaki kosala bongo te mais na komi kosala bongo po ete nazomona ke okokota na internet tozomona kaka tozolobelaka bamakambo mosusu makambo kaka oyo etona na bainternet bamakambo misusu mais oyo ya sante tozolobela yango te yango na bomoni nga la reine Nzinga na ye na nini na mai wana ya sika kolakisa bato vraiment ke tobosanaka bafruit te na balégume kala mingi te bokomona biloko nyonso wana tokosala yango kala mingi te nakoki kopromete te ke na balobake nakosala nazonsa boye non ngai nasala mosala na nga ndenge esengeli so bomoni na poste eloko seke nasalaki yango so omoni ke natindeli bino eloko seke la reine Nzinga vraiment asali yango mpona kolakisa bino yango na bandeko na nga bozala kaka fidèle ya TV na bino la reine Nzinga TV yo moto koti kaka pe lelo nano sabona te sabone na bouton wana ya rouge eza wana sabone ndeko na ngai koleka ngo te koleka te ponga na yebi bien nde nazobake sabone okosabone na yo te po bato basala besoin ya ba polémique pona réseaux sociaux na Facebook et na YouTube mingi baza vraiment na besoin ya ba polémique soko la reine Nzinga comme te la zaka muta polémique te yango zoyela bino ba biloko wana zoyela bino bo raté yango te to boite ba makambo eza nango ebele na mokili oyo ba collègue nanga ba osala musana ba mpe kitoko otali na yo ba polémique to boite na ba polémique wana pe okoyekola pe be na kati ba polémique wana tala na yo soko tali zonga pe oya kotala makambo oya santé po toza pe na besoin tolesaka nzoto na biso kati ya nzoto tolesaka yango tango ozolesa kati ya nzoto no ba vitamine surtout ba vitamine yango na vima toza na besoin nango kati ya nzoto yo koloba teke la reine Nzinga nazosala ba recette oyo nazolia yango nazozongisa boye mais nazokonda te mpona nini mama kokonda elobi nango teke soki ozosala biloko laka fokonda non kati na yo sala yango pena meme ata un mois kende pa ya docteur akotala nzoto na yo oyo kaka komu félicité yo bien makila kitoko boye problème ozalaki nango ante ozalaki na baproblème mandenge na ndenge ebandi kokita mwa moke ante kosila 100% te mais ezokita mwa moke okomi pena na ndenge moko niveau ya santé na yo oyo maladi wana bana kotungisa oyo bapesa kota mosusu 5 kids okomi nango anta moko anta mibale ezokita meno kitaka malembe ndeko nanga yango na bandeko nanga bolanda nga vena na bokebi nyonso molie vencedor makambo alobaka eza makambo moko teke ekoti awa ebimeli koto nyon soki vena bozolanda nga ekozala malamu mingi mpona yango na nazopesa vraiment mikilisi vemba bambote vraiment pa yozali papa merci mingi na baconseil na yo ozopesa la reine Nzinga azozwa yango pe tobosani te papa na biso papa Filomo Pepe merci ya mingi pe mpona baconseil oyo opesaka leki na yo nazosalela yango vraiment nzambe azala na yo bon mpona sikoyo kobanda lisolo na biso oyo toza nango lisolo na biso eza boye bapapa bamama tofongola matoyi naye nanga na conseil ya mulai te naye ka na conseil ya moke epai ya bapapa epai ya bamama tokolemba te tokobanda kaka koloba po ete na mokili oyo bapapa na bamama kaka tozala mokili mwasi na mobali ndenge nzambe asala féminine masculine yango wana tobanda olobela yango kaka mpo kaka kotia ba implice na bandako na bafoyer na bafiançailles na ba nyonso kaka yango na sikoyo eloko la reine Nzinga koyebisa ba fidèle ya la reine Nzinga TV la reine Nzinga yeka mpona kopesa conseil na bandi baami na ngai ya Facebook bayebi oyo ngai alingi naloba me lelo na ye na conseil ndenge tolobaka ke basi na mibali banani baza lokuta na bolingo na lokuta kaka meme ozala na bolingo te me lokuta kaka ya mwasi na mobali banani bazaka lokuta makasi bolanda nga bien na Facebook baami na nga Facebook nalobaki mwa keleke makambo na koya koloba oyo aza vraiment na matoyi oyo alandaka nga vraiment na bokebi akomprenaki makambo oyo nga nakomaki wana me nazwaki mpe mwa baapel ya baninga na nga basi na mibali babengaki nga concernant makambo na nga oyo émission oyo nasalaki na Facebook oui nayokaki bango me nga mpona koexplike bino nga na koyebisa bino boye bofungola matoyi na bolingo basi na mibali bao bazaka lokuta na libala na bolingo vraiment na bolingo so na libala ka totiaka libala ke ndenge bamibali babalaka biso batie biso na bandako na bango bato oyo bazaka lokuta makasi ezaka nde mibali
wana vraiment bofungolanga matoyi boyokanga bao bakosaka baninga o bamemaka infidélité na ndako ezaka mingi mibali mwasi soki amoni ameme infidélité na ndako akomi kokosa mobali seke likambo moko eza na kati bolandanga sikoyo bien bapapa pa ebozali bofungola vraiment matoyi boyokanga na boyi ke boloba sur la reine pourquoi lobi boy na bandi kuna bokomprenda nga vraiment bien te côté ya basi na côté mibali na bandi bokomprenda ngai te ngai na ko expliquer siko ba fidèle bino nyonso na ba fidèle na nga Facebook na oya YouTube na mutu nyonso pe oya kutami na video na nga ngali na expliquer boy basi na mibali na lukuta tous les deux côtés nzambe nenga sala mokili asala deux personnes différentes bato mususu bazalo batalokuta bato mususu bazala bango batalokuta te deux personnes différentes bolandanga bena deux personnes différentes ndenge nzambe asala biso mokili oyo tokolo batikala te ke mibali baza lokuta basi baza lokuta te to basi baza lokuta mibali baza lokuta te mais lokuta wana mutu nyonso akosaka mutu nyonso akosaka mais eza na bato mosusu baza vraiment batalokuta vraiment te ndenge nzambe asala bango sikoyo ngana kobana nanu liboso epa ya mobali mibali so babali biso batie biso na bandako bato pena bamemaka penza ke infidélité na bolingo ezalaka mingi mibali mobali akosaka mobali vraiment kote kokosa bakosaka mingi mibali misusu nazoloba bien mibali misusu par exemple na mibali ya fidèle bazali mais mibali mosusu tokotiaka lokola 80% bien 70% ya mibali vraiment bakosaka 30% wana bango nde baza bato malamu bolandanga vraiment malamu mingi po mobali landaka libala nayebi te soki mibali balukaka nini eloko pena nayebaka te mibali balukaka nini bato mbima batondaka te okoyoka ozala oza na mwasi na ndako ozwi likango me likango wana akotonda yo te okeluka lisusu likango mosusu donc okoma na bango ebele oyo ozwi ye te okuluke suko koluka mosusu okesuko koluka nayebi te soki balukaka ore to balukaka eloko nini ngai la reine Nzinga nayebi te bino bato pe bozotala soki balukaka nini toyebi te toyebi yango bien mobali azaka lokuta mais na lokuta na bango bazaka na lokuta bayebaka pe kokosa te mobali po okanga ye okokanga ye na bien po mobali soko banu kotuna ye pene ozomona ye clair to ovandisi ye kotuna okoya koyeba no vérité ke so mobali akosaka yo to akosaka yo te loboza no mwasi moko okipaka te umipesa na yoka na losambo pesa na basi mususu balemba mibali comme te lokuta eleka bango balemba bamipesa na bango kaka na losambo yango to eboye bango na bolingo vraiment bao babema pena infidélité na bolingo eza mibali e basi ni en tout cas tokolo balokola 50% ya basi bazaka na bango bien 50 nde bango nde susu baza mabe omoni côté basi pe eza bongo po mwasi mususu comme te bazaki déjà muta lokuta na ye ebana nango déjà banda kala tango akobala amemi lisusu lokuta wana na ndako ya libala omona mobali alingi ye me ye azokosa mobali bamakango kaka ye kobima kaka ye makambo ebele kaka ye me tango mobali akotuna ye tala lokuta mwasi abeta lokuta yango balobaka ke mwasi na mobali mutu ayeba kokosa ezalaka mwasi po mwasi soki mobali atuni ye mwasi azalaka munoko vraiment mona ozospike likambo lokola likambo eza nango te me nzoka likambo eza me mobali soki asali mabe soki ozotuna ye okoyoka kaka tikila makele mona kei oyoka kaka boye soki ovandisi yo tala ye na miso ndenge azokosela yo ndenge ozotuna ye mituna wana yo moko ya oremake kaka mobali azokokotala na miso te omona kaka akomi nde mwa kanda yango tolobake mibali balingi koluka baproblème bamemaka baproblème ebele na mabala me bayebaka na bango mpe kobuka lokuta yango te soki batuni bango mpe soki bakangi bango bawanganaka wi mobali awanganaka okomona ye mpe na mwasi na libanda omona ye mpe na mwasi obi mpe namonaki yo yango foto te oyo eza montage bawanganaka kote kowanga na mobali aza numéro 1 mais bayeba na bango kobuka lokuta te soki ozotuna ye ayebi na ye kobuka lokuta te yango tolobake mwasi na mobali mwasi nde ayebi kokosa mobali ayebaka na ye kokosa te mais eluka makambo balukaka makambo yango na réponse oyo molie Vencedora vraiment akokaki kopesa bino oyo epa akokaki koyebisa bafidèle oyo bozolandanga conseil ka oyo nga na kopesa vraiment bandeko na ngai
ezala côté mwasi ezala côté mobali lokuta ezala ngona tina moko te lokuta vraiment ezana tina te yo papa yo muto bali mwasi na yo otie na ndako soko moni ke mwasi wana koka yo te ta muso yo linga no basi ya mwindu mwasi na za pembe to linga basi ya pembe mwasi na za mwindu do linga basi ya tolo minene mwasi azanga tolo be sima munene mwasi azala basente sikoyo ngai na kopesa bino ba papa conseil pona o mema infidélité de ndako na yo te pona bozaka déjà bato moko bo dessiner déjà basi na bino na bandako o dessiner vraiment mwasi no ndeni na kozalela vraiment tiai na ndako azala caractère mabe azana caractère mabe te tiai kaka na ndako po yo sala posa o mona forme wana tiai kaka na ndako ekozala malamu mingi supporter na yo abeta yo abima libanda asa supporter po yo zana posa ya eloko wana o yo lingaki po mingi tozomona basi mingi bakomi kolela bakomi kolela pourquoi mobali bazotonda te po mobali na yo soki azokebima libanda yo mo pa yozali pe mituna pina eske nakoka o to nakoka te na bandi likambo sotono bilango pe mwa moke na mami ndongala ozo mituna okoka o koka te nde bozomona nga la reine Nzinga bafoni ebele ezokwela ngai vraiment masolo eza ebele o baninga na nga basi bapesi mibali pe bapesi nga masolo na bango mais tozala na oyo tozali solo o tozala ngo lelo conseil o la reine Nzinga memeli bino ezanga ke basi na mibali banani vraiment baza lokuta banali bamema baza infidélité bamaka infidélité na ndako ya libala na bolingo yango ka likambo toye kolobela nanu lelo nanu oyo toye koloba ndenge napesi bino conseil tous les deux côtés ndenge moko nalobaki yango déjà eza na ntina moko te to bano répéter bamakambo tolobi déjà eza na ntina moko te conseil eza kaka ndeko na ngai nde nauti kopesa papa na ngai dessin na yo tiai na ndako soki mpo oza na posa oyeba caractère ya dessin oyo dessiner izwa temps ya koyekola mwasi libanda bokenda na sentiment te sentiment oyo bozokenda yango yango bozomema wana ndaka mabala yango bamabala ezosimba te mpona basentiment wana yango mabala ezosimba te mpo libala ezaka teke bokabwana mwasi eza misusu baza mpe na basi na wana bakati ya bandako ti lelo bavandaka kaka bongo bino bato boza libanda bokokanisake bato wana bazalaka na bango baza fidèle baza bato moko mpena famille moko couple moko donc kitoko makasi na bafeti babinaka vraiment ozomona bango bakangani mais ntango bayaka baza na bango na libala moko te moto mosusu alalaka na salon mosusu alalaka na chambre secret ndako na bango babombi na bango yango bandeko na ngai boyiviyaka bato te boyiviyaka bato te yo moko mitalaka yo moko ezala yo mwasi oza na mobali na yo na kati ya ndako ozomona mwasi wana azomemela camarade nazomemela masolo mabe mama tika ntango yo omeka koyoka oyo ya bango ntango mosusu bango kuna ebeba nango deja bazalaka na bango su bien te mobali abimaka li libanda mwasi abimaka yo kozwa makambo na bango memi yango pai na yo mobali bato ayebelaki yo na makambo wana te yango mpe bozomona ke mibali mosusu bakoma bango mpe mona aza na mwasi mosusu mpe libanda ayaka soki ayekaka sokoli alali na ye akipaka osu te bakoma kobenga yo bakomona mobali no na mwasi boye nzoka yo moko so fungola baporte yango na likambo oyo bandeko na nga infidélité oyo totika yango na mabala na biso tolingana vraiment biso ntango ozwi mwasi ozwi mobali tolingana vraiment na bolingo ya solo na kolingana na bolingo wana solo yango veme kosala ke bino mibale bozala vraiment bomoko eza pena bie bandeko na nga eza très important tobana kaka po tosungana mais tu vas na kate ke lobi to kabwana non eza bongo te divorce comme ebele bandeko na ngai yango lokuta nde yango eza mabe lokuta eza mabe tous les deux côtés moi ça bonge lokuta te po bato balobake moi ça bonge lokuta te maintenant mobali pe moi ça bonge lokuta te mobali pa bonge lokuta te tous les deux personnes lokuta eza mabe bino bato bozamba bato makuta lokuta tonala bino bobana ka bino na bino bato pe o bazala bango fidèle bazala bango bato mo bakosaka na bango te donc baza pena bamipesa na bolingo vraiment bokutana pe bino na bino eza malamu mingi po oyo akosaka moninga soki moko azolingo na bolingo ya solo mosusu wana azolingo na bolingo ya solo te esalaka pasi oyo soki alinga na bosolo donc asufraka mais oyo alingane na bosolo te azalaka na ye alaise yango bandeko na ngai oyo eza conseil molie vencedor vraiment amemeli biso na moya lelo oyo bozwa penza ba video nanga botala yango boyoka vraiment oyo molie vencedor azo pesa bino conseil oyo botia yango pe na matoi na bino ekoza vya malamu mingi na ntango oyo oza wana po ofingaka na yo kaka oyo po tongaka no kaka bato
kotaka YouTube ba collègue na nga baza ebele oponi video oyo sepeli otala oyo kotia implice na foyer na yo wandi yango tolingi ba oyo kotia implice na santé na yo yango na biloko tozolinga bandeko na nga yango kali conseil na memelaki bino ya moke pona yango vraiment ngai la reine Nzinga nakosuka awa nakopesa kaka ba fidèle nyonso la reine Nzinga TV ba mbote ba fidèle oyo ya Facebook na oyo ya YouTube bino nyonso nalingi bino vraiment mingi nalingi bino mingi soki na bino bandotanga ba kombo na bino surtout ba oyo ya Facebook boza tellement ebele bolela la reine Nzinga na bino bolela la reine Nzinga na bino naza pona bino na kolemba te pona ba conseil o nazo pesa bino naza toujours na bino yango na suki boye tokosuka boye tokomona na susu mbala nsima soki Nzambe akolinga me nayebi ke Nkolo Yesu toza bana ye aza na posa na biso po ete toyaka liboso na bino mpona kotia ba implice aza na posa na biso po tosunga mabota ebele tokomona lisusu na komba papa pe ya mwana pe Elimo Santo. Merci.